Ndeko Eliezer, mwana kolo lopango. Magazine tokomi wapi 1814 boy. Kotanga na pasi tokomi wapi Kolia na pasi tokomi wapi Misala ezate tokomi wapi Peuple congolais tokomi wapi Kotanga na pasi tokomi wapi Kolia na pasi tokomi wapi Misala ezate tokomi wapi Peuple congolais tokomi wapi. Combien de gens qui meurent avec maladie incurable, combien des enfants à l'école, ça devient remarquable. Tout ça, ça montre qu'il y a un problème de nutrition. Combien de diplômés sont dans les concours. En fait, na la kaki batu mukolo na kendaki na EDAP ko parce que ils ont un problème moko ezo leka batu ya ba école d'application bazolo ba que bango makambo ya gratuité enseignement etali bango te parce que bango bazo ko dépendre na se copte bazali ko dépendre na ministère ya enseignement supérieur et universitaire. Pendant que na kati ya EDAP école primaire ezali école primaire wana eza pe ya l'État yango na yaki kokutana na ministre pour que na yeba nini ezoeleka ministre alobi nanga ayambinga malamu nakuti vraiment un ministre différent de beaucoup de ministres dans le sens que nenga yambelinga na ndenge tosololi j'ai compris que c'est quelqu'un qui a besoin pas seulement de servir mais aussi d'être aidé parce qu'il a le temps d'écouter les autres. Alors bien que oui, bah école d'application bazo dépendre na bangote, bazo dépendre na ministère des Affaires sociales, na ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Makambo ya mibale eza circulaire ya secrétaire général et enseignement primaire. A combien lobina batuke, il faut appliquer gratuité et enseignement na éducation de base. Ça c'est un problème. Éducation de base bazo lobelango na loi cadre. Pendant que constitution article 43 et lobby que enseignement primaire est obligatoire, pesa ofélé. C'est que entre loi cadre à 2014, na constitution to respecter ni. To respecter constitution ou lobeli enseignement primaire. Enseignement primaire na suka nango ba pesa ke loko ba pesi ba bengi certificat il y a fin d'études primaires. C'est-à-dire la 7e et la 8e ne sont pas concernés. C'est ça aussi la question. Mais, na yoko yoka makambo moko, ya makasi, pe ya malam ona yoki na kati wana. Makambo wana na uti koyoka, eza ya ke kozwa wa diplôme, komi ofele, et ko, wana eza honorable. Bazo zela yo batu na yo mutu nao. Il faut botuna nanu, ba éli des élus bango bazaba honorable te bango bazaba sénateur ba honorable les abiso problème ezande kilo ya Congo tomemi bango bazaka ba honorable kaka c'est-à-dire bango bazaka na mandat national mais biso tozabe na ba province auto ko représenter yoki différence c'est biso kilo eleki trop yango soki boye baka très bien te que non en cas d'absence ou d'empêchement de chef de l'État biso ne faut diriger. Est-ce que vous savez où est-ce au moment où l'Iwa est donc on est basé au Ouela na pona nana ko bima président Sénat tout a été dit mais président Assemblée nationale le Ouela ma bon côté donc on comprend la différence hein? Donc sans faire de polémique donc ça na ebi yo herma wondi ma selon on est zalaka et place tozoli la bangonde yangwana donc puissance c'est-à-dire bango ndenge za bo soki nzamba sali soki ndenge soki satan soki nzambe to ndenge ma ndenge ko zala bango jamais bako rêver que un jour bako diriger mboka même pas pour un mois mais Sénat à travers le président Sénat kilo et trop donc c'était un peu ça notre présence non ba linga to na français oui présence nanga eza na ebi binotu ba journaliste on a komisa ba qui presse ya Congo et l'équipe presse ya monde entier pona na mona bato bazalaka informer lokola ba congolais à la minute quand net ozolo babo donc kala mingi to bato yebi que non honorable Denis Kamba bakuta la honorable Eliezer kuna pas ministre de l'éducation balobeli bonon e kotambola mokili mobimba e kokomati na Chine alors biso de okuta na ministre Willy Bakonga d'abord en tant que collègue nanga ministre ya sport, ministre ya sport lokolanga
Depuis que tu parlais, on a apprécié, félicitations, je devais le faire. Yami Balé, et ça dépend de l'obélé, nazobanga na lingité tous la système ndenge ezalaka logique ba contrôle parlementaire oyoki lisolo na ba réseaux sociaux oke sala mbala moko question orale avec débat ba interpeller moi na maya yekuna na parlement comme obeta beta munoko tout ça était il fallait na yoka explication na et loko abeta ki ya 7e na 8e na ezanini pour na cité même na grand Kasai bato batelemeli yango makasi que demande le peuple yango wana donc c'est le peuple atindi biso bikeno chercher un peu l'information ministre alinga ya lobanine yonga obalobaka na monoko mboka na biso bufo mukana mamwe na bo donc il faut ko yoka kolo abimisa ki bulu na ezanini exactement oui bike mona mai ebiso toza mingi makambo sport yé depuis tout le temps ministre éducation onganga bal tokozonga on a vu que souci na za côté ni na sina boxa masomo na sénateur et on a gardé ba congolais bana posana na gardé forme bampaka en tant que sénateur et tika peka bongo total ba fonction sune oyela grâce à Dieu donc il fallait naïa na solo la naï a expliquer bisoboy que tokolo ba école primaire boy bien école primaire ndenge za ko et na première tina 6e ndo du certificat. Donc, on va 8e, 7e, on va solo mususu. Oye, en tant que connaisseur, on va pour expliquer yango. Donc, école primaire Rwanda, hein, nakata constitution na biso. Fachi a appliqué yango. Oh, ils ont déjà le bami na constitution. Ils ont projet de société parti politique mon côté. Ils ont constitution. Ba congolais doit il faut vraiment école primaire parce que développement yamboka tout c'est l'éducation. So muto tanga te mo sa bomba atomique ata so te olali la mokezo babilo mususu ba Saint Esprit des ande fo za la otanga yango pona ko salela yango nde siko excellence a expliqué so dire effectivement quand on dit l'école primaire c'est des premiers et 6e aux c'est ça l'école primaire parce que là enseignant azamoko yami balé il faut biso ba parents to ba geno toza na obligation bana na biso to ko bota to tinda bango tinda mwana na classe gouvernement ba ndela kana ndako mutu na mutu zo liste ba nani ba otanga non cette éducation est aussi obligatoire de première à 6e. Et on doit comprendre ma solo ndenge ezali le rôle à biso to leki ba Eliezer nga na ozonga na Kasai central peuple nda ko juger na expliquer peuple nda ko juger kasi ya pa na kufina no tena envie zela na to ozonga na mboka to ozonga to ozonga chelanga na micro nga to ozonga sikoyo expliquer na Kasai central boyebike en tant que mandat national auto nango to koloba pona Congo mobimba mais to koloba pe pona intérieur na biso donc voilà na souhaitaki ke na kata pour que topesa ye omoni basénateur nayebi ata eloko bazosala te nazosouhaite ke toferme chambre wana mpo na nini soki toswani biso na bango décision elekaka eza ya biso baélu bango baza baélu des élus donc bakokende babeti bato bambata vote ngai moto avote ye mais peut-être ozokende eza yango wana mais esalemi que moi coïncidence esalema dio oyo esalami ndenge nini présence ya excellence Denis Kambai présence ya mwana mboka Eliezer oka yo moto loba okindoki te politique eza ki enemité politique eza ki indemnité biso na Eliezer na benga masolo mususu ngana plaisir na nganda Denis Kambai na ndenge nini eza neti coalition FCC cash ndenge salami na ndenge nini ki na parti biologique nanga qui famille nanga ndeko Eliezer vraiment mpangi vraiment mais politiquement toza na yete yeza na tendance na ye ngape tendance nanga neto kumbela masolo de so c'est la peuple musala peuple kaka vous comprenez toye awa nana nga benga nga na téléphone abité wa chelinga carburant na car Denis Kambai kendo kutala ministre obenga na kito koyeba te omoni ke yepe na même souci aye kolobela peuple ngape na même souci na lobi na linga na boma nyoka mais nyoka azali likolo kalibas elingi lo bande nini ke biso to nakati masolo FCC cash soki to yoki peuple nenga zolobela vitesse okutana ministre ndenga no expliquer mais ministre ndeni ministre apeseli et ministre era lobeli yango na biso to mwana mai nena benga ya wilo mwana mai ndenge zana yo luka moyen équipe nationale au vendre ça va expliquer bango masolo na lingala bo doit comprendre et en plus aussi na français au sali fauteuil blanc pour expliquer parce que aucun développement n'est possible sans parler attendez borona nenge katani wadimi
Excellence Denis Kambai. Ce qui n'a landi yo awa tokosisa te. Nalobaki keno tokangi nganga bal. Lelo mwa point de vue na mambo etali bal. Mambo etali sport. Ah bon tokomi wapi. On tire le diable par la queue. Honorable Eliezer, sénateur Denis Kambai. Tobandi lelo te. Oh, ozongi singa zo mambo etali bal. Juste votre point de vue. Mais problème, on a compris. C'est un sport. C'est éducation. C'est un sport. Kinois. Na lingina katana lo baboy. Omoni azola kisabino mandefu. Mutu ango balanda mandefu acha katango kala. Bon, ça pose problème. Ça pose problème. Alors, débat privé. Omoni azo insister, bon, azo insister. Wana mboka Denis Kambai mambo etali bale. Bato afita ba osepela, bato afibo ba osepela, mazembe ba osepela. Moi réponse. Point de vue na komisi nzambe mingi ndeko les zero genete. Zera yoga aussi. Mais pas journaliste ba journaliste pardon. Mandefu azo benda. Te zela o ezaki mpaka. Omoni bango baza ba jeune te. Omoni problème la remise il y a prestation de serment mandefu ango kindaki. Alors bango ne bazaki. Ata mbanga bachaka na micro bazaka minori. Pourquoi t'as fait c'est croisé toki na ba. Olanda mandefu blandi pe forme. Olanda mandefu te. Oso comprendre problème ngana uti na mboka bakamu ina sapo. Oso comprendre nango. Donc mandefu nanga za signification ma solo ya côté ngana uteli. Sapo ina mandefu. Te kasi o comprendre esprit bokoko. O mona zo bangisa o mona keno mutongo sénateur il faut mo lettre makambutu na kimpaka. Donc sentir que sénateur likolo bala. Makambo bale. Nouveau ministre nazongela nouveau ministre azaka conseiller nanga ya finance asali na ba ministre télé comment liste banane c'est la zera Amos Mbayo aza ministre moko oyebi ma ministère à sport. Pourquoi? Parce qu'il a été conseiller financier. Il y a tous les ministres. Na ba ministre incompétent, na ba ministre compétent. Donc asali na biso tout ayebi esprit ya mutu na mutu. Ikolo biso bilobalo batea. Siko ezaka conseiller biso to pesika ministre actuel azala makasi pona ko simba. Vous comprenez? Pour ton football africain. Azara makasi pona ko simba. Yaza pasteur. Peyo lo baba le beta makana butu. Etema na tereti. Pona ko simba Bible de. Wani lobi elobela mukolo. Ministre Willy Bakonga sorti nanga na pesa Willy Bakonga Bible donc olobi. Mais est-ce qu'on a ngande nini? Na lobi que non je suis. Ah, le col en est-ce que qui parle ya liste fait à la bonne et tout ça. Le gouvernement est bimi. Gouvernement est bimi, tu peux si chance na de qu'on a besoin de combler la ministère ya sport parce que au niveau de la politique, on a bien pas si chance, mais les restes na biga que non mutomto za makasa ko Simba. Manini. Ko za makasa ko Simba parce que tu dans le football africain. Ah Simba Bible. Ko Simba Bible makasi parce que dans le football africain.